C'est grâce au divin dédié pour nos conseils, mais le somo, beaucoup de s'abonner vont gostar un bon sabor, apprendre à cuisiner. Beaucoup de collaborer, belé, bangulu, t'as qu'on a notre bangulu yaya. Donc tes conseils là, impec. Abonnez-vous, vous allez pas être dessus, beaucoup c'est plein d'ango. On va bien quoi. Même na la rose na kana YouTube na beaucoup de bon da chungiziva déjà na musique. Donc vous allez. Bon, coucou, frères et sœurs. Je vais inviter Bino pour aimer notre chaîne YouTube Grâce Divine Dédiée TV. Kuna bokokuta ba elubu ya kitoko, ba recette na bino ya kitoko, ndeka ba lobaka. Cuisine ici la raté chaque année, chaque jour on apprend plus. Kuna tokoye kola ba cuisine ya sika, ba sauce na biso ya sika, na ndeko na biso Damaris ba yungasa, la grâce divine. Donc bozwa chaîne oyo la pesibino la grâce divine dédiée TV, notre chaîne YouTube la grâce divine dédiée TV. Kuna bokoye kola susu ba elubu ya sika, cuisine ya sika, bo améliorer to le but que boyebi kolamba te, mais bo apprendre un peu plus biloko ya sika oyo bakite o bakisa na dictionnaire na ya cuisine. Check. Abonnez-vous tous chez la Grâce Divine TV. La Grâce Divine Makusa. Chez Damaris. Vous s'abonnez bino tout. Bao baby olamba te baye kola olamba. Chez moi na mtando dama. La Grâce Divine TV. Bozo bilubu ya ndenge na ndenge. Oh wangila. Oh mwengi. Surtout ya biso bantando. Oh mwengi. Oh wangila. Ya ndenge na ndenge. Mosaka ya baluba bikolo nyonso. Bino bo s'abonner kaka. Bo s'abonner boza décider. Et pas Damaris la Grâce Divine TV. Ngoya oh. C'est de la part de Judith Écoute. N'ayez pas la bino ko sabino bo aimer page sur YouTube La Grâce Divine Dédiée TV. Ce que vous en avez sa recette et le bout moro, ce que vous en avez sa nango, betaka page voilà, La Grâce Divine Dédiée sur YouTube. Okozwaye so ozana posa elubu kolamba nzombo kolamba mbisa mai fumbwa donc omona pasite betaka page wana La Grâce Divine de Dieu TV okozwaye alambaka belubu nyonso. Je vous rassure que okozala dessus ata mokete meka comme nga na kangama yo poko kangama. Merci. Bonjour na balandi nyoso o balandaka La Grâce Divine Cuisine. Lelo na yeli bino recette ya mabundu na nga yango yo nasalaki yango déjà na saison nango très bien banda kala ekoti ba épices très bien et puis mabundu na épinard. Donc recette ya mabundu na épinard na nga pe yango yo na kati yango déjà. Donc biloko na saisonnelaki mabundu na nga yango oyo bomoni naza na épice oyo ya poisson natiaki yango pe citron, natiaki muscade, natiaki ail et puis natiaki pe matungulu, natiaki pe lisusu vegeta. Donc kip oyo ya vegeta na bosani ko présenter bino yango mais na laksa bino yango susu air moko. Donc oyo ezali première étape nanga ba oyo pona mabundu nanga yango oyo bomoni mabundu na bomisaki yango très bien. Donc nalamuki na sukoli mabundu nanga après na saisonner yango déjà. Donc natiaki matungulu na ba épices on a présentaki bino mabundu na okalinga yango nanu très bien nde apona koya kosangisa yango na épinard na ngai. Bomoni na kati yango te mais soki ndeti oza na mabundu oyo ya minene okoki kokata oyo yango eza pe ya minene te eza mabundu moko eza moyenne yango na tiango kaka mibimba.
épinard na ngai na kotokisa yango nanu après na obwaka mai. Après si na bwaki mai nde na okalinga sikoyo matungulu. Donc na okalinga matungulu na osala sauce nde na yo tia sikoyo épinard na kati. Après na komi obalusa nde après na koya kotia poisson na nga. Donc pona sauce na ngai naza na matungulu, naza na ndembi et puis naza pe na tomate. Donc na otia tomate ya chip te, na otia kaka tomate oyo bomoni. Donc tomate ya mbuma yango nde na kotia. OK. Et puis comme épice naza na épice oyo ya soso na épice oyo ya légumes ya gemus eza ya ba allemand. Merci tolanda ba vidéo oyo elandi na lisusu. Donc nakati déjà ba matungulu na ngai yango oyo nakati matungulu et puis nakati ndembi na nga na paprika. Ndembi eza na se nazangisa ngo na paprika na bakisi pe pilipili na nga moko. Na ninge na nga natia pilipili te mais nalobi nabwaka kaka mwa pilipili moko esala mwa sola bien. Mafuta na nga pe déjà natiaki na moto yango wana naza sire de Jésus moto. Natia déjà poisson na kati et puis épinard na nga déjà natia ngo na kati ya nzungu etoka. Après nde na kobwaka mai na kofilme ka mbala moko na kotia poisson déjà na kati ya mafuta parce que na koka kofilme te ponga moko mutu na simbi forme. Na komi déjà kosilisa kokalinga mabundu na nga esalika oyo esalika mibale kala te na obalola yango epuis nalingolaki mafuta ndambu yango wana na se awa yango wana osala sauce na ngai momoni na mafuta oyo nakalingeli mabundu yango wana te kaka na osala sauce na change mafuta te. Nalingoli kaka ndambu parce que mafuta ezalaki mwa ebele naboyi nabwaka yango natie ndambu yango wana na osala sauce natiango liza na moto esi nafungoli moto kala te na otia matungulu na banda na matungulu nde kaka nayebisa ye bino e apres nde nakotia batomate na babiloko mosusu oyo etikali. Na balusaki yango deja yango wana naolongola ebeli sikoyo naota mosusu nange chauffe sikoyo nakotia matungulu nanga natie matungulu nanga nakotia pe oyo etikalaki oyo
etikali na air na assaisonnaki mabundu na kati ya pe matungulu oyo yango etikalaki na otisango ka a na kati. Après air ebandi okalingama se matungulu ebeli nde naoya otia sikoyo tomate non tomate te pardon, nakoya kotia ndembi na paprika na ngai ya jaune. Après nde naotia sikoyo tomate. Natie deja tomate na ngai ezotoka yango oyo napusi nzungu awa mpona na suka kuna eza mwa molili napusi kana nalakisa bino apres naozongisa yango oyo natie deja na feuille de laurier biloko nyonso nde ka nalobaki. Et après nde sikoyo sauce ebeli nde naoya kotia épinard. Après naotia mwa mai mokie naotia mwa mai mokie nde nakoya kotia mabundu na nga. Après nakotia mwa jimbo moko, mais avant natia jimbo na nga jimbo ya soso oyo na présentaki bino il faut nanu nameka soki mungwa ekoki parce que sauce oyo etikalaki ya matungulu na bakisaki ezalaki deja na bamungwa babiloko nyonso, donc il faut komeka nanu mwa mokie soki eleki te so ekoki nde sauce na ngai yango oyo ebeli. Bomoni mafuta emati likolo. Sauce ebeli sikoyo nakotia épinard na nga. Épinard na nga yango oyo nakotia na kati. Ezalaka na posa mwa goût ya épinard ezala na mabundu natia ngo mpena mingi te. Mwa légume ka esala yango bien. Naboya kolamba mabundu apamba. Yango oyo kala te nazotia mabundu na kati. Naotia nanu mai avant natia mabundu, mais mpona nameka soki mungwa ekoki. Oyo mai naotia mai. Après nakofinika ngo etoka nde nakoya kotia sikoyo mabundu. Natiki yango sikoyo etoka. Sikoyo nalingi natia mabundu na ngai. Naotia mabundu. Maboko na ngai eza propre nasikolaki yango avant nasimba boye. Bomoni ya naotia na bando balusa te normal. Bomoni yango oyo donc natie deja sikoyo naobakisa mwa motoka moke mpona diminaki. Sikoyo naobakisa na balusango mpe normal te, donc na bando balusa mopanzi yango oyo. Bomoni natie supu ebele te natie ka supu moke yango oyo supu sauce na ngai yango oyo. Bomoni huile ebele te, huile normal yango oyo. Kala te na okitisa yango natie tokaka ata mwa 10 minutes. Sauce esangana bien ba épices supu ekota pia na kati ya mabundu na nga. Après naokanga na moto naotia pena moto normal mpona diminaki etoka mbangu. Après naokanga donc eumela su na moto te. Biloko na nga ebeli, biloko ebeli, supu kitoko botala.
supu na ngai yango oyo biloko ebeli sikoyo nalingi na servir. Tokutai na table. Bon appétit. Biloko na ngai yango oyo libundu na ngai na épinard yango oyo ebeli bomoni supu yango oyo huile ebele te, huile ya mesure, donc libundu yango ebimi goût, ebimi vraiment kitoko. Bomeka ndenga na lambi bokosepela bokozala desi te, donc biloko ebimi kitoko makasi bino mo bomona na misu kaka kitoko na monoko pe goût. Bon appétit à tous. Merci na balandi nyonso o balandaka la Grâce Divine Cuisine. Bobo santé ko s'abonner et bo partager ma vidéo. Merci.